bandeko nyonso okolanda video na nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or ndenge kaka na yaka na se présentera d'abord nga Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na beta masolo na sala na laksa kolamba do na laksa ba recette na sala ba publicité na tiaka ba information. Na mutu nyonso tu okuta na vidéo na ngamba la liboso na s'abonner na chaîne na Mama Bijou te. Naza besoin ba un plus na yo s'abonner na chaîne nanga. Et maka ba émission nanga. Partager ba émission nanga Mama Bijou d'Or naza la besoin ka ya ba un plus na bino. Ba commentaire na bino ndem tu epesa Mama Bijou courage pona yeba ke wi na batu balandaka ngai. Botira ba commentaire Mama Bijou d'Or naza la besoin ya ba soutien na bino. Mama Bijou d'Or so na beti li solo balobaka ke Bijou abeteli muto li solo Bijou azongisi boy. Nde na loba li solo nyonso tout ezalaka na original lango et puis na copie nango. Li solo onga nazo beta lelo li solo ndeko nanga moya mwasi na France abengi nga lobi nanga non Bidor nazo landa masolo na yo mekana ko beta li solo o ya copie nanga. Nazo beta li solo ndeko na biso moko azala na France. Ndeko nanga wana ebisinga lobi nanga vraiment Mama Bijou pas moyen. Naza la copie nanga na France ça fait au moins 20 ans copie nanga wana asala kaka. Mama Bijou dondenga na lobaka nga lazala kaka pona opesa conseil. Kosala ezala ngo mabete kosala eza bien parce que ozobongisa rente na yo. Donc ozotala loin quoi ozobongisa rente na yo un jour ozala bien soki okoli. Mais kosala malamu nango soki santé eza pe bien. Soki santé komi ko déclarer. Donc moko boye il faut kosala okati osali ata moi 2 ans 3 ans okati opemi surtout na biso basi. Muninga nanga ndeko nanga wana abengi nga episinga lobi nanga Mama Bijou muninga nanga awa ça fait 20 ans asalaka muninga nanga lelaka mukongo pasi muninga nanga jamais akoki kovanda la kiti boy normal soki azongi na ndako na ye il faut s'allonger parce que mukongo pasi donc femme de chambre pendant 20 ans muninga nanga wana asalaka. Siko problème ezali ke muninga nanga wana asalaka mobali na ye asalaka te. Mobali na ye asalaka te mobali na ye aidaka mwasi ata na eloko te. Baza na appartement moko ipare eza ndenge bayebisinga balobi ki ndako na bango ezo coûter trop cher. Mobali alingi kosala te mobali alingi ko aider mwasi na ye te. Kaka mwasi asalaka mwasi azwaka mbongo mwasi alesaka famille mobimba mwasi afutaka ndako. Et puis mwasi apesaka ye mbongo ya argent de poche. Donc mwasi mobali alingi ko aider mwasi ata na eloko te. Tangu ndeko nanga wana oya pesinga lisolo ayebisinga nazaki na ba question ko tuna nga lobi oh pourquoi avant la beta lisolo pona nini mobali alingi ko sala te. Alobi nanga Mama Bijou mobali alingi ko sala te mwasi ye moko muto encourager mobali na ye bongo aloba ke mobali na ye na ba Congo kuna atangi ba classe amona musala ni mobali na ye akoki ko sala te et puis mobali na ye aza kitoko mobali na ye akobeba. En tout cas vraiment ngai na yebite na sekala ngaka parce que masolo mususu nga na betaka maka mususu nga na yokaka esekisanga ngaka parce que nga na yebike muta ko ko répondre boye kokoza la mwasi ndi muta ko loba oh nga osala nga te nga mwasi kitobo nga mutu na nga bien boye nga ko sala nettoyage. Et puis la poto y a pas de son métier donc musala nyonso tout okutaka kaka to salaka. To sala ba pute to sala ba boy to sala kaka parce que on n'a pas de choix. Eza ba misala mususu na Congo kuna to muto koki ko rêver te kenga Bijou soki na ye na sala ta mususu nettoyage na ba bureau batu. To imaginer kango te meta muto ye to kuti ba réalité ya mboka tozo sala. Donc il y a pas de son métier. Mais na place ya mwasi na mobali mwasi kutu mutu akoki ko prononcer mo wana ke nga na sala na obebisa manzaka la nga na sala na obebisa soki bote na ngai mobali te. Mais sikoyo ya bango eza au contraire mobali nde mutu azoloba boye ke ene mwasi nde mutu alobi ke mobali na nga osala te parce que abebisa bote na ye. Awa tozala mboka moko na ba diplômé na ba licencié
ba diplôme belé o batu bazwa na ba Congo awa ba bomba na banwangu ba ya ko sala misala o ba kuta awa parce que ndenge mokili eza ko tambola parce que soko lingi o sala musala ya selon betide na yo a na poto rozwango te ndeko na ngai ya mwasi encourager mobali na ye na buzoba encourager mobali na ye na buzoba oui yo vandi na ndako ngape na vanda na ndako to lia mbongo à l'état peut-être parce que ngala ko ke ko sala te pona lesaka yo na bana eza eloko moko boye eza tina kati ya Bible donc mobali nde mutu azwaka le devant mobali nde mutu asala apona mwasi na ye mobali nde mutu asala apona famille na ye non mwasi asala apona famille eza na babiloko mosusu ezalaka ke oui est arrivé mobali nanga banda ye kosala mobali nanga aza na chômage tika ngala sala parce que na epolo na futa ndako panda ata 1 année 2 ans mobali nanga banda ye kosala mobali nanga aza na congé maladie wana ifo ngana sala pona mobali nanga aza malade non mobali nanga osala te parce que mobali nanga aza kitoko mobali nanga osala te pona mobali nanga atanga mingi na Congo bandeko nanga ya basi na ebite soki biso ka mtu tozo changer ba makambo yango o to kutaka ya kala ou bien ekomama na Bible en tout cas nga na yebite parce que nga na yebike mobali mutu azwaka charge ya mwasi na ye et puis na bamboka oyo na bamboka oyo ya poto soki tolandi logique des choses ata bana na biso bakozala bongo ezalaka mwasi aye na salaire na ye mobali aye na salaire na ye bosangisi bofuti ndaku botsali donc budget na bino nde boliaka na mbongo ya 2 salaires soki ekomi kaka ke oui mwasi ayaka nango pona bosala ke bofuti ndaku bolie bosali moni te ekomi mabe bandeko na ngai ya basi o bosala makambo ya bongo bozo komitiaki mwasi na bino wapi parce que mwasi na mobali mutu aza na droit ya kovanda te makolo likolo mais ça c'est mwasi parce que biso totikala na ndako tosala nyonso donc mwasi mutu alambaka mwasi mutu asala nyonso tout yo mobali ne mutu bimoke ko luka mbongo et puis oye na ndako kuti mwasi asaleli yo déjà mais ça c'est le biloko na mesa yo olie mais siko ba yebisinga balobi na couple oyo eza boyete mobali lokola atikala na ndaku mwasi akouta musala aya kuti tala basani ngomba mwasi akoti na cuisine abandi kosukola basani mwasi abandi kolamba atie biloko na mesa balie papa wana sala même pas semoule papa wana alambaka te papa wana edaka te donc finalement vraiment bandeko na ngai ya mibali mama bijunga na pesa na ngaka conseil bande kwa mibali o bokutana na bakasete ya boyi na mama bijou te boloba mabete nga azopesa na ngaka conseil eza bien pona yo moko mobali pona osizwa vraiment courage ovanda na mesa oza kolia soki oyebi ki o contribuaka et peut soit petit soki oyebi ki o contribuaka te apeti wana yebi te soki eyaka ndenge nini et puis basi yango tokesei na biso parce que nga penza so basali 1 année 2 ans 3e année il faut na vanda na sala te ndako wana bozwa ya cher pourquoi parce que bongi mwasi aye na ndambu bobala aye na ndambu bosangisi bofuti ndako yo moko zofuta ndako yo moko mobali alala aka pongi azui kueta te pourquoi ko encourager tina niveau bo encourager mobali na o mabe ndeko na nga mwasi pourquoi soki pe santango ya yo ezalaki malamu tokoloba oui bunda nango santé wana lelo ndenge ozolelaka bamikongo pasi banini un jour okokale penza okoti hôpital obolali libela siko mobali oyo mesanisa ye atiaka babase bosuka na ye ndengeni parce que ezala kutu bana oyo tozobota soko sokomi mwana mobali sokomi déjà na 18 ans 19 ans 20 ans mama na bino déjà bandi kolakisa wana bandi kolobake oui ata mundele déjà bandi kolakisa bandi kolobake oui nzela musala yango wana ata okendeke université ozala mwa ba job na mike il faut sala pona un jour ozala bien na ndaku na yo obo ozala na mwasi no parce que mama ozala te papa ozala te
bana otozo bota awa bango ba ozala na système ya mwasi awuti musala mobali awuti musala baye bakutani ndenge tokuta ba mindele na kati ya mboka na bango wana toye kozwa ngo awa kuna na Congo esika to wute ezala bongo te bon ekomi parce que sikoyo penza soki mwasi otangi te mwasi en tout cas eza pasi mingi pona mobali abala yo na tango akala mama na biso bandeko koloba ke wina boti mwana nga mwasi kitoko abala na ye tina lelo pe ezali me kokoza na teke na boti mwana nga mobali kitoko aobala non mobali musala mobali mutu mobali mayele so zui okay ba classe ya milai te oui y a pas de son métier kutu na poto otanga te soko utaki na Afrique yaki mukolo musala soto kokuta nango sala kaka pola kisaki mobali na yo ba jigolo wala nga na yo kaka eza rappel na ba âge eza rappel na ba âge menga na ko encourager yango te na ko linga ndeko na nga ya mobali ozala jigolo na ndako na yo te na ko linga te mobali ebongi penza ke oui mobali awuti musala ya kuti mwasi na ndako mwasi avandi mobali asala 8h mwasi asala ata 4h mobali asala 8h mwasi asala 8h bozala bit na bino bozala eloko na bino mo boza koluzela ube bozane basu basenga tamsu bosenga nationalité ya famille mobimba tamsu bozala ba crédit mo ya ebele ifo bofuta tamsu bozala projet mo ifo bosala sans quoi mobile osali moi sali 2h du temps ozongi na ndako parce que yum to sala nyonso tu wana mama bijunga la pesa wana conseil kozala jigolo ezala ngoma bete ezala ngoma malamu na ba obali kozala jigolo mais conséquence nango ezali parce que ozala valeur mukie devant moi sinayo soki otikali na ndaku soko otikali na ndaku en tout cas nzima nyonso tout parce que yo pesa mwasi alata pantalon yo koma na liputa nzima tout sukola nga basani bijou ke musala tikala kolamba mama meja azana musala tikala kobongisa bana kokisala ba devoir ba nini parce que mwasi azali banda mwasi ke musala yo tikali na ndaku do yo nzima conséquence wana parce que oza jigolo ya ona lobi ke oui yo mosko mtoko pona otikala na ndaku pona osala ga musala ya ndaku mwasi kende musala ozana valeur te donc mwasi mobali fo azwa rôle na ye donc mobali fo asala pona alesa ga mwasi non mwasi asala pa alesa ga mobali na lobi mama bijou lobi eza na baka oyo mwasi akoki kozwa relève wana akoki kozwa relève ya papa soki papa aza na problème papa osala mingi mama azo sala ube to sala to salisaka mbongo parce que na poto eza bongo nonga la sala na ya na mbongo na lesaka et puis moi ça za na santé ya mabe moi si mukongo passe femme de chambre 20 ans moi ça za sala non stop soki azu congé na ye ya musala asomba billet à 2 personnes pour ba kende Congo pour la mobile kitoko eleki ba mama na nga bandeko na nga to mita kanano na ba place na biso parce que santé ezali santé basombaka yango te moko salo opemi donc so ozana mobali ya bongo mobali atungisaka yo mobali alingi musala te kotisela penza esprit penza ke oui soki osali te ngana yo esimba te parce que oza kosunga ye te tam su yozo mona ozosunga yo te parce que yo oza na oza pese ko na seko te modèle osala wala bo so mukongwane kale libela ozo mona te ke osungi ye te oyede ye te ba mama vraiment o bazana bakaya bongo mama bijou lobi to mekana kosunga mibali na biso komeka kotalisaka ye soki akoka musala te talisaka papa malembe bozo ata musala mo beta musubino mibale bo salaka sunga ye bimisa ye na ndako po akende kosala alukela yo olia mwasi pe il faut to profiter na kibo mwasi na biso ovandi boye mobali pa ye liyo bongo ovandi boye mobali pa sala mobali pe auti musala ya koti na ndako yo ozolamba biloko non que yo ya kaka okutaka ye na ndako non ça se fait pas.
Et puis papa so batiki yo na ndako boye aider ata balobi yo papa wana attaque chassa pamba soki moi ça outi na kosala bacha wa moi ça pousse à la voiture so moi ça outi kosala bacha papa kita mema kosala te po beauté beba. En tout cas maman Bijou na pesa na kaka conseil netika oyo na lobaka la nganga la zala wala pona ko juger te mutu la mutu mutu la mutu ayebi neni na solola na mobali na ye mutu la mutu ayebi neni na solola na mwasi na ye papa wana na yebi te masoloni na ngo ya solola na mama wana pona ko yebisa mama wana kenga na osala te parce que mama wana pesa ba camarade na ye raison que mobali na nga ko sala te parce que leki kitoko. Na senga ifota papa wana natala oui bien sûr papa na nga oza mobali kitoko mais kitoko nde sala mbongo te po kitoko wana emonda na bien penza ya bien edaka sungaka mama penza vanzi bo amoni penza ke oui moi wana penzo futi ndako wana penza kitoko ezo compléter kitoko esenga kitoko ya mbongo na kitoko ya kobota ma esangani on esala au bien et osala yo bien vraiment nzamba abota yo kitoko oui oza lokola mwasi mais il faut ko sungara mwasi na yo parce que na se ya kitoko wala oza na pantalon de oza normal lokola bali nyoso nga pesa na nga conseil mama na biso azomona pasi mukongo pasi ba famille na ye bazoloba mobala lingi musala te ba camarade bazoloba pona ni mobali no alinga musala te ono po mobali nga leki kitoko po mobali nga tanga classe mingi mais ndako bozo fute leki trop cher so mobali na o lingi te asalaka so mobali na o lingi te akene musala yo pe bozo atanda ko ezo coûter moins cher parce que okoya ko kufa pa otiki mobali yango. Et puis, si on tire mobile, on a si mal aux autres. Le quoi ça, mais ça, il est na vie, on a aux autres. Parce que moi, si monsieur soit bandara, vous foutez la caïnda. Yo, ok. Ba maman nanga, oh, vidéo nanga so écouta nelio, aux autres, ba kaya bongo. Papa linga musalate na raison moro boete. Mais quand on ko bouger papa, le téléma vraiment kende musala. Et ça les loté donc mobile soit lingi au kaka. Et puis ça là qui mobile quoi. Donc mobile penza moi il faut supporter moi si na yo donc ça makamuto kuta na mokili. Mama Bijou nga na pesa aka conseil na pesi conseil na lobi ba papa bozwa misala na bino na maboko bosalela makamuto kuta na bible ke mobile nde mutaza mukonzi ya famille donc na nyoso. Donc c'est pas quand moi ça bimara ke de musala ila rayo mbongo fufu wana tango zo lia vraiment na ebite so bando kita bien. Moi oh aller sur moi et tatuka ba papa bongo bozala amitema mobala moi ça ko salisa mobali na temps moko mukie ou bien moi ça zui relève tant maman papa za na problème mais ezate ke ka yango ba dotu baloba imado yango moi sika mtasala mobali aliaka non. Donc ba famille à moi si ba komi ko déclarer oui baza na raison oh écoute bazo déclarer muke po eza poto so ezaki déjà en Afrique mais au vandaka au vandi bokuta seme ki so ya bois que makolo likolo otie makolo na kiti seme ka kiti si yo ozana valeur te yango mibali o bazala na mibali o ya mbongo mingi balinga basi na ba bazala na mbongo te. Alinga moi sina yasa la commerce mingi te parce que au monde que moi si soit comme na mbongo mingi ba ezala eloko mo weza naturel ba mankima mo boyaka donc yango mibali mingi baza soki aza na mbongo moi sina ya vandi na ndako soki ye paza na mbongo ata otanga kisoko soki alingi na yo mingi ata otanga ba classe na yo soki pas le bo osala te avandi sio na ndako vandi parce que yango ndem tezala bien ovandi na yo biso ce qu'on a poto tozala ba chance ya bongo te. To ya na mboka osali to kolia te donc na mwasi na mobali to bima banda to sala mais biso mi bale to sala yo kanga mona sala non okokate na okale. En tout cas maman Bijou apesika conseil kozala gigolo oui ozomona ngo bien mais eza na valeur te ba seme ki na ba peso penza valeur te. Ba camarade ya basi na bando peso penza valeur te so ba yebi ke moi sinon tasombela ko lamba so ba yebi ke moi sinon talesa ko valeur ona penza ezozanga quoi.
donc bandeko na ngai ya mibali toluka valeur wana dignité wana donc ezala malamu mingi onde mutu esala mobali azala mobali ata oza boga ata oza kitoko so obakisi na mwa mosala esala siko bien penza kitoko no penza obima kitoko makasi donc c'est ça et puis moi si mutu akolobaki na osala te mpona obebisa bote na nga mobali te bota mobali ezalaka te bota mobali eza nde ta mosusu ke na mwa mbongo bota mobali ezalaka te mobali nyonso to aza mobali nga napesaka na nga kaka conseil mama Bijou abetaka ndi kaka masolo lisolo na nga oyo euti France nayebi ke kokutana na bakango ebele moto okutana na video na nga mama Bijou apesi na ye kaka conseil apesi na ye kaka conseil ndeko mwasi ere moko osali ere moko mpe opemi parce que mbongo ekotikala donc eloko eleki mingi eza nde santé quoi santé nde eza important nazopesa mbote na famille na nga mobimba famille mosi Bijou mosi alingaka bino mingi napesi mbote na ya Derrick mosi kwa na Suisse na bwaka yo kala ya nanga moko napesi mbote ebele napesi mbote na bakamaradi na nga nyonso ma Jolie na Belgique Mama Guy na Belgique, Bijou la Blanche na Congo, Mama Meje na Quadrate, na pesi mbote na Mama Ariane. Mama Ariane c'est mec ya moto quoi. Na pesi Mama Ariane ba mbote, na pesi groupe na nga ya ba mama ya première classe ba mbote. Ba mama nyonso to ya première classe Mama Bijou alinga bino mingi Mama Kijabron tukutani samedi Mama Viviane ozana kati ya motema en tout cas la mutu nyonso to okutana na video ya Mama Bijou apesa na eka ba conseil nga na pesi point de vue na nga na kokosala te na sala kana lesa mobile Mama Bijou akokati parce que nga penza na za trop nde basi quoi il faut moi so zala ki moi si il faut zala na fier donc kozala moi c'est sa chance bisous.